bafirode boyaka na baconvocation botika kokanga biso neti banyama boyaka na baconvocation naza citoyen congolais na okima te bozwa biso neti banyama te samite bokosi biso yaka na 9h tobimisa ye bokosamba rizoni na makala 4h batiaka mutu na bisi pe ya makala te na taxi na mutuka mutu privé bokotika ye na mutuka privé ken na mutuka privé ya nani chipi privé ya mutu bazi kombi moko boye basangisi nga na bacolonel basangisi biso soki 6 personnes nga kutu nayebika ndenge na bimi wana dans na perte de vie nanga www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout ndara babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. ndenge na bona remercier nzambe na ndima eteke ngai na ozali bameka baminaki kufa mais oui 4h du matin basinga na maboko destination nakendaki nayebi te na suika na bibi mbala moko na prison makala nayebi te soki naza na adresse fixe te na mboko oyo soki nga nasalaka mosala mosusu apa ya mosala oyo ngai babloke ngai basinga na ba 4h du matin eza nango gravité nga na osenga na nga solution moko te solution ekozala mingi kaka bakonzi na biso kaka ya mboka kaka nde tokolela parce que air bokanga meme biso bajournaliste malgré ki batu pamba na biso tosambaka bapresentaka biso ata plaignant na domangai baolakisanga balobi otangaki kombo tel nalobi kombo wana bopresente nga kolo kombo oyo bopresente nga kolo kombo oyo nga na lobi ekozala kombo ya américain ekozala soti kombo ya français guest house yo yebi teke kombo ya house eza ndako nalobi bopresente nga na document bokoma kombo ya plaignant oyo afundaki plaignant moko kombo ya mutu moko ekomi 5 kombo bokomi non na ye bokomi poste non bokomi prénom abo bobakisi babiloko wana oyo bozolinga bobambela ekomi 5 kombo kongoleni nazalaka na 5 kombo naza na 5 kombo tokoyeba kaka nga na nanga mobola na eloko
moko te naza nanga na valeur te ndenge batraitele nga na valeur moko te problème eza nango te mais tokoluka tokotala mpe leta aza mpona motutu leta aza mpona motutu. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays qu'on a la carte pour bah filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, pour Kanisi Bilopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Bobetela na lekini maboko fali babetela ka fali maboko ozo comprendre babetela fali maboko fali aza leader ya masekite ozo comprendre na pesi pe merci mingi na ba appui parce que yo tuni na libérer mais tuni na banani batio ba appui président wera azape na sima makambo président wera en tout cas merci président biso to bomba ke lokote ozo comprendre. Donc ezaka makambo keno tozo bunda na kaka makambo eza nango boye kaka makambo eza boye mais comment li traiter biso ba journaliste eza mabe ken pe na parole ko ba mingi de sam c'est déplorable okuta na kaoya bakanga yo ka boye bakosela makambo boye innocent batrika ka ogende batrika ka kenje nazaki président expliquer ba comprendre ki na esa bango soki justice amboko esalaka ken na umela ka shota bima ba pesinga raison la akota lobi okuta na pleniate asambite bokosi biso yaka na 9h to bimisa ye bosamba rizoni na makala ba 4h bachaka mutu na bisi pe ya makala te na taxi na mutuka mutu privé bokotika ye na mutuka privé ken na mutuka privé ya nani chipi privé ya mutu bazi kombi moko boye basangisi nga na ba colonel basangisi biso soki 6 personnes nga kutu na yebika ndenge na bimi wana dans na perte de vie nanga bako tika na posa makala bako bwaka elo wana nani na sa bino na ba place ken na ate me boye ba point puisque nazali ken ye to ali banda masa nanga Jires Malele merci na nyonso asali vraiment merci vraiment Jires donc Jires alandi te pona makambo ken leki bango nyonso ken kola ba mingi to moni histoire wana ya journaliste ba oloba na loba ki déjà eza mensonge muta triqué ken azate muta sali ke bakanga ken azate batu ba triqué ken eza bato yo yebi o ba triqué faux document ko ba bimisa bakanga ken basala lokola basala lokola basi msabe ken touche mais makambo za ngo normal to soigner ngo déjà ken ali banda merci dialo ba mingi za nango te to pesi ba konza justice merci Jimmy Bela ope atika ki ote atungisi nga Jimmy Bela merci donc
c'est Apolline Lumumba, Angèle Moussoeli Makizembe, vient Gauthier Mascotte. Est-ce que nga asali na émission na fingi mutu? Jamais. Na fingi na nga mutu te mais nazo te pleurer kaka. Nga na tinyama. Soki mutu azana problème nanga bande ko na biso. Ba firode. Boyaka na ba convocation. Botika kokanga biso neti ba nyama. Boyaka na ba convocation. Naza citoyen congolais na okimate. Bozo biso neti ba nyama te. Oyeka botoki mutu. Bolakisa document bo memanga kombo na ngeza kati ya document. Mais bon mais manga neti nyama. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele.